oyebi na ba TikTok wana nazomona ba envoyer du diable belé mais bato baoyeba te bato bazoyeba na bango te nazomona ba envoyer du diable belé bato bazoyeba na bango te baka c'est ça caractère na ye or que ça caractère te aza moto ya misala mabe. Le lenge ba kindokeza combien kindokeza la kaka moko ou bien des sortes ou bien plusieurs sortes. Te kindokeza eza na balolenge belé. OK. Kindokeza balolenge belé. Nako tele sabino ba lolenge yango. Kindoki liboso eza kindoki oyo ba pesi muto eloko ale eloko wana ekomisi muto wana ndoki. Kindoki pe mususu pe ba pesa muto eloko akolia te mais ba pesi yo eloko akolata. Très bien. Eloko wana kolata ezali na kati na ngona ba puissance moko maléfique diabolique. O lati soko lati yango directement comme envoûté na molimo sorcellerie. Kindoki mususu pe eza kindoki kaka ya masolo. Nazo betolo masolo na lobi da yo ndimi ondima loba na ngai et puis na comme na ngoya ko bimisa yo okompe ndoki. Nanzapa kusasa nzoto soki obali ndeko azandoki muto azandoki abali yo to bolingani ki makangu to bokomi mwasila mobali tango zo sanga nayi asa ko transmettre yo oya azana yango enza basalanga grâce moko. OK. Soki ndoki azali boso na ngai akoyambola ngo ye moko. OK. Sans coup tout temps cela tunayi. Eza ba grâce oyo nzambe a sala na lotomo na ngai. Mwana nyonso akwaya kabada ndeke azala kindoki. Et puis bato bakebaka na bana oyo azobisa mama na ye mama tala mutu mama zoka soka mwana zaka mwana muke asaka ba blague nzoka mwana oyo azomona bela batu do mwana oyo azaja toucher azaja manipuler parce que beaucoup des esprits il y a sorcellerie et peraka ma casse na ba toilette. OK. Mutu oyo asalaka zongo inene to ya ike abaka batu te na miso batu ako ya pe awa azosuba ne pe wana ke bana batu wana bazaka pe banvoyer ya misala mabe. Oyebi na ba TikTok wana nazomona ba envoyer du diable belé mais bato baoyeba te bato bazoyeba na bango te. Nazomona ba envoyer du diable belé bato bazoyeba na bango te baka c'est ça caractère na ye or que ça caractère te aza moto ya misala mabe. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango ndeko talaka yango oh na Vincent Makeba
Voilà, to pesibi nombo temingi bande konyon so bozi opportunité ya kolanda biso na Ciel Ouvert TV. Comme l'habitude tolobaka Ciel Ouvert TV ezali chaîne oya yo pe ezali chaîne nangai. Tolobaka boye tango batindeli yo lien zalaka na amour ya ko partager ka lien wana ezali ozo panza sango malamu pe nzambe akopambola yo na ba initiative ya amour oyo to panza sango malamu na nzela na ba émission. Na micro ezali ya bino Pasteur Flamme d'Angola, namoni équipe ezali au grand costaud, namoni Josué Liwanda Proni na caméra, namoni na régie final kona namoni l'homme valable évangéliste Cédric Makela Nzambe apambola ye, namoni frère Christian Makela, frère Caleb Makela Nzambe apambola bango. Bien aimé dans le Seigneur, beau s'abonner, pe beau partager Nzambe akopambola bino. Lelo tozolobela comment reconnaître les signes de la sorcellerie. Comment reconnaître les signes de la sorcellerie? Nalingala elikoloba ndenge nini okoyiko yeba babilembo ya kindoki. Ndenge nini okoyiko yeba bilembo ya kindoki. Lelo na yambi patriarche Vincent Makela, parce que ya za pena na domaine ya ba makambo wana akomeka vraiment pour expliquer biso ba signe ya kindoki. Donc à ma gauche je suis avec le patriarche Vincent Makela que j'ai dit shalom, bonjour patriarche Vincent Makela. Shalom, bonjour Flamme d'Angola, nzamba le kana pambola yo asunga yo mais ngai comme ça nga soko na Kinshasa pourquoi zaga d'Angola. Donc faut ce qu'il faut to benga yo Flamme de Kinshasa parce que sur le roi d'Angola banda kala. Merci mingi ndengo pesque invitation. Merci mingi na batwazana technique kuna long valable Chris Makela Josué Luanda Maxina Peka Makela Nzamba pambola bango sans oublier Caleb Nzamba pambola bango lelo penza batuba taba kiti ba vanda na parce que ma tokoloba tellement profond malheureusement ba mission boye ya kitoko boye ya ezolo ba makambo ezobikisa bato ezako edifier bato balanda ngote vraiment merci na yo Nzamba pambola ba banso yo ba on a sorti na suka na kombo na Yesu. Voilà, patriarche Vincent lobi bien, alobi ba émission ya genre oyo. Nde ezo kangola ba famille. Ezo pesa bato mayele, mama oza na ndako, na bana, ozo yeba ba bilembo. Oyo patriarche azo pesa. Vraiment ndenge patriarche lobi ne bandeli. Ah bozo ba kiti vraiment bo fanda. Bo landa émission oyo na bo kebi, pe bo partager yango Nzambe akopambola bino. Patriarche Vincent Makela, nalingi hôtel isabiso nanu kindoki. Kindoki, la sorcellerie au juste c'est quoi? Papa Flamme batomi ba dutakanango hein. Na silamo munde munamona mtasolo ba kindoki ezala kate. Tout ça banini eza ignorance moko ya kosakana yango te. Biso toza ba bantu. Toza batu mwindu. To bien te na ba famille na biso, na ba quartier, na biska to vandi, na ba mapango tozo futela na bazan tozo kende biskambik tozo fréquenté bondoki ezali po tuninga bondoki ezali ronini kindoki ezali maele moko ya mabe o bakosi na kati ya mutu bati mutu ba puissance moko ya molili po abandaka konuire na vie ya bato mosusu na bato baza lokola yete na bato bazala ba dimension na yete bazala na maele na mulili wana te ye azawana pona ko bebisa bomo na bango ko bebisa ba makano bango. Donc kindoki passé Flamme ezali source ya tous les mots tozomo na mukili ba mabeno sotomo na mukili plupart nango evani na kati ya bondoki. Donc eza maele mabe na kati ya mutasa lokola yo mais azala mayele mabe koleka yo et puis mayele yango eza classe te mais mayele yango ezali mayele ya butu ya mulili batangelaka yango te mais bati eloko moko kati na ye oyo epesi ye nguya ya konuire na vie ya bato. Donc passé Flamme kindoki ezalaka mutu aza koignore yango akosutuka un jour. Ok, patriarche nalina landela malobaka oyo lobi awa vraiment olimboli pena kindoki elakisi nini vraiment bandeko bayoki na ina landa kaka eloko moko yo lobi awa mais tomona na Europe bafandisi bana bazopesa bango cours ya kindoki même awa toyoka batu bazopesa batu ba cours ya kindoki mais namoni yo awa o soulever loko moko lobi kindoki bapesa la ngo cours te mais kana ko expliquer biso toyeba malamu ke kindoki mindele na biso ko kanite. OK
mindele kindoki na bango evanta mingi na kati ya ba science occulte. OK. Na kati ya ba science occulte twenza na ba magie. OK. Magie blanche, magie rouge, magie noire. Ozo comprendre? OK. Donc bango ba ko tangela yango. Mais biso awa kindoki na biso ya batu mwindu batangela yango te. Ezaka ba pesio eloko moko eloko ne comme le la semence. Na kati na yo e bani ko bimisa yo e peso ba puissance moko ya mulili po ba no nuire na vie ya bato. Donc moi différence ezali kindoki mindele ba kyo tangela yango na ka botambe ngata ba film ba Harry Potter. Oui oui. Yo mona batibana ba tangela yango sima bano bando na kombo. OK. Bano na kombo. Mais biso ba tangela yango te. Bon, na bon le mukile komi modernisé na mona ki ba fongola ki temple soki na mali so na mboka nini wana po bando ki basanganaka banga na kotanga do som tango tangiso yango na ndenge ya bomoto boye a collection de pratique ndenga ko salela. OK. Azoption ndenga ko salela ndenge oko banda ko kanga batu ndenge banda ko nuire na via bato mais batengela yango penzate lobaki ala soka ba pratique. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela bon partager émission Oyo parce que les émissions mo kezo kangola batu. Mama papa ozolanda ngai ozana problème ya kindoki ezotungisa ndako na yo. Ezonyo landa kuna yo Patriarche azali awa benga na numéro ya Patriarche. Azana domaine ya makamona na domaine ya délivrance, azana domaine ya prophétie. Yaka na ba problème oyo zana yango nzambe oyo benga ye akokangola yo. Voilà Patriarche Vincent Makela na lisus na entamé na question oyo. Ezana bato belé balobaka que la sorcellerie n'existe pas. Kindoki za la kate bato même na buka basala nzambe mingi ba olo bango. Balobi eloko soko zondima yango eko sala ba effet na vie na yo. Basala nzambe to mona bazote babike la sorcellerie n'existe pas. Patriarche Vincent Makela yo uta na bakanwana ozaki na dimension moko ya likolo nzambe lelo abenga yo okoma ko kangola baba ata sorcellerie ne fanda ndenge ni dokundola kango pe opesi solution na iloko wana na lingi meka ko expliquer biso la sorcellerie existe ou non na lobaki yango awate bato babake kindoki ezate bato baza ba ignorant. OK. Et puis bayebi na bango te. OK. Mais soki batel na ciel ouvert bamona bato oyo bakangola na nzela na ngati. OK. Mutu musuku taza mona muke mutu musuku sakoli mais aza koloba eska ya uta aza koloba makambo ya salaka. Est-ce que bakosaka te yo ndimi ke papa munene lokola nga boye na ekoleka na etando pona banoko balokuta jamais. Alors qu'est-ce que je vais gagner? Mais nebisaka bato makambo na mona oto sala peso salama. OK. Ngai na kangolama me bandoki mingi na mukili bazali soko teli makamingi soleka na mukili oyo eza na se ya nguya ya sorcellerie. Donc si c'est comme ça balo bapeke nzamba zalaka te sata pa zalaka te. Non. Musala nzambe zanini musala nzambe pona makamalamu no. Oui. Nzamba salaka makamalamu. Okay. Mais siko musala sata zanini makamabe akasi. Donc bato malamba za na kaya nzambe me bato mabe bandoki bato basese bokilte banandi wana bato amitema mabe baza na ngambu ya satana. Okay. Bokoma yo kolobake kindoki ezalaka te eza ignorance pour grave flamme d'Angola. OK. Merci Patriarche Vincent Makela. Nalingi na tuna question oyo na bike bande ko belé bazozela yango lolenge bakindoki eza combien kindoki eza la kaka moko ou bien eza deux sortes eza plusieurs sortes te kindoki eza na balolenge belé. OK. Kindoki eza balolenge belé nako talisa bino ba lolenge yango kindoki ya liboso eza kindoki oyo bapesi mutu eloko ale eloko wana ekomisi mutu wana ndoki. OK. Naka bato azolanda ngai. OK. Bapesi mutu eloko ale pe eloko wana ekomisi ye ekoti na kindoki. OK. Kindoki pe mususu pe bapesaka mutu eloko akolia te mais bapesi yo eloko akolata. Très bien. Eloko wana kolata ezali na kati nango na ba puissance moko maléfique diabolique olati soko olati yango directement comme envoûté na molimo ya sorcellerie. Ozokanga nazolanda très bien. Kindoki mususu pe eza kindoki kaka ya masolo nazobetelo masolo nalobi na yo ondimi ondima loba na ngai
et puis na comme na ngoya ko bimisa yo okompe ndoki bon kindoki musupe ba pesa ngona nzela ya mbongo mutakabeli yo mbongo to akabeli eloko yo zo eloko wana moto wana abandiko aparte eloko na ye okomi loko na nyongo na ye ndenge bapesaka mama moko mbongo na moi bandiko ekosenge na butu mwapesa mbongo na ezalaki te bandiko bimise pa komi ndoki mama ngo mpe na nzala nga nzamba badelivraka ye kindoki mususu mpe ezaki mutu aza na kindoki ya kopumbwa te bapese mpe eloko te me mutu wana aza motema mabe ya kosakana te eza mpe sorte moko ya kindoki donc mutu aza motema mabe ya kosakana te eza sorte moko ya kindoki alors wana eza kindoki na biso oyo bato mingi bazalaka na yango sans koloba bakindoki ya bamindele ndenge basalelaka me ngai na bia bato mwindu mpo ngai mpe naza moto mwindu voilà. Voilà, merci. Avant de côté, on a signé patriarche na linga ina loba boye. Est-ce que kindoki pe epesa makana nzela na kosangisa nzoto ou bien na ba bisou? Ah oui? Oui. Nanza pa kusakisa nzoto soki obali ndeko azandoki. Muto azandoki abali yo. To bolingani ki makangu. To bokomi mwasila mobali. Tango zo sanga naye. Asa ko transmettre yo oya azana yango. Ozomona. Okay. Bible zoloba ke soki ba mosla mbale basangani bakomi eloko moko bakomi nzoto moko. Okay. Bakomi na ame moko. Okay. Alors soki moto azana misala mabe ao sangana yo directement azako communiquer yo azako contacter yo kindoki azana ngo ezako comme tazana sida asangana yo to azana microbe ozali sexuellement transmissible asangana yo flamme d'Angola automatiquement kozwa yo parce que kindoki eleki même microbe. OK. Kindoki eleki même sida. OK. Automatiquement ezo flamme wana kutezali kama kosamba te ezo mbala moko. OK. OK. Na sengi na bana nyonso ya vallée de Bereka. Bana nyonso ya les rochers sali, ya centre de miracle, ya Bethesda. Pe boutique talo malamu na 94 97 go partager vraiment émission oyo parce que ndeko nyonso ako partager émission oyo nzambe ya patriarche Vincent Makela akopambola ye abondama sala kaka geste autolobi omona nzamba patriarche Vincent Makela ndenge akoyeba na kopambola yo voilà patriarche Vincent Makela d'ici là to okota na basigne oyo koza la dernière question nanga avant to kota na basigne nenga na loba est-ce que ezana bana misusu pe bakopesa ekindoki ezui pe yepete bazali bapesa kindoki pe ezui ete donc butaseli manœuvre pas pesa kindoki esimbite oui so bana ndenge na bazaka lolengi babota mandenge ni bana te zala bato mususu OK qui se simba kete kindoki pe ekiko simba yete OK so tuninga ipona nini pourquoi parce que fondement na ye oui. Abimi na libota oyo ba libota nze suye na makambo wana te. OK. Donc moboko ya libota wana ba zana kata sorcellerie. Ezana kota mama, ezana kota papa to descendant na ye. Bazala makambo wana te. Mwana na soki olingyo baby saye ekosimba te. Même taso toki na misala wana. Ezala bana mususu olingyo pese kindoki, olingyo kolia ye omona famille mobimba ba peso mukongo. OK. Mutu moko ta akwapuye yo pona osala mabe wana ngo sala nzoto na ye. Bazali passer flamme. OK. OK, oui, ça dernière question na ngai Patrick Vincent Makela. Na lobi siko ba professeur. Mais ba éducateur ya éducation o bazo tangisa bana. Soka za misala mabe. Est-ce que na ndenga zo pesa bango ba cours ari ko transmettre bango pe la sorcellerie ou non? Ah oui. Mais l'église na zaki na la kinga ibana ya comédien moko munene. Malheureusement comédien ngo satika biso na ite sur la gueule banini nde bato bakape asona mengana kunagi o imiter batute asatika biso baki na bana ne misatu na église lo valable ebi yango muta pesa bana ya grand comédien wana kindoki ezeki maîtresse autangisa bango. OK. Maîtresse azala ki azwa na bagalette azwa kotekela bana azwa kodefisa bana me bagalette oyo ezaki amfute. OK. Maîtresse oyo atangisa bambula ebele bana boni apesa kindoki. Alors tala apesi comédien wana apesi bana comédien kindoki heureusement
comédien wana azeko sambela na église onga na kambakate mazeko sambela na église ya moninga na ngaboko comme on ezalaki apôtre Manianga. OK. Na opese mbote ska zali soka zala bomo parce que tokutana kala azo sambela pa apôtre Manianga yena mwasi na yi alors ndangeno pesa témoignage kuna mamngana lobaki bazomona ba makamole pa ya bana comédien comédien zomona makambwana et pas bana na yi. OK. Allez abali ko tuna bana yi bawangani tiba eko ndima tiba kila bango pa na église onga na kambaka bango misatu bakangola maki. Ndenge lobike muto asala makambo ya molimbo ko banga te benga na numéro oyo plus 281 et plus 243 oui 81 44 131 plus 243 81 44 131 batoming babi azo benga bazo zwanga ite mais bon benga boko zwanga yi deuxième numéro zali yango yo plus 243 89 98 060 21 plus 243 89 98 060 21 okozwangai. Donc mamnazola ba awa bana wana tabaki na bango na trop beaucoup de questions te parce que ngainza masalanga grâce moko. OK. Soki ndoki azali boso na ngai akoyambola ngo ye moko. OK. Sans coup tout temps sura tunai. Eza ba grâce oyo nzambe a sala na lotomo na ngai. OK. Voilà on eke koloba ezalaki yango wana. Voilà banandinyo so ya Ciel Ouvert TV vraiment bo fongola matoi. Patriarche sikoyo alingi apanza atalisa biso basigne. Mama papa kindokezo tungisa yo na ndako bana kindokezo sila te. Patriarche apesi ba numéro na ye awa benga kolo zaka bana te. Ba kindoki pa mingeza na mikolo même no boye bagate. Oui. Ba mikolo mingi bazala kindoki. Même no boye bango te. Bana baza kutumuke ba mikolo baleki ebele. Na sorcellerie ba mikolo baleki ebele ke bana. Voilà. OK, patriarche Vincent Makela lobi ba mikolo bazaba ndoki bazebele koleka bana mikie. Atoyo pe mukolo parce que sorcellerie ki mukolo za sonien. Oyo ka sonito yo mukolo boyani kindoki. Donc patriarche apesi numéro boya bo benga. Yaka ko luka délivrance na yo pe nzambe ako kangola yo. Patriarche Vincent Makela tolingi sikoyo otalisa biso. Bilembo ya kindoki basigne ya kindoki. Banda otalisa biso poete batu bazolanda yo massivement babanda ko koma babanda ko yeba ke eloko yo namona ngona mwana ngai te c'est kala misala mabe panza vraiment makambo oya kindoki sikoyo pesa biso premier signe ya sorcellerie na pesa premier signe te na pesa ba signe OK na bana pa bana mike OK na bana mike onko yeba ke mwana ngaza na kindoki soki omoni mwana azana no muke me mwana oyo azako bela pamba ozo comprendre. OK Mwana ngo asobela pamba soko taliye boye na bomboto boye pa passer flamme mwana ngo somona azalo kola mutu moko azalo kola mwana SS. OK oui azalo kola za pan nete so comprendre azolando très bien osomo na sala kona moi parle moko boye donc tout monde asila makila mais makila za complet eza ba signe oya mwana oyo basi ba toucher. OK nabi azobela pamba et puis mwana ngo eza na ba erbo na butu na extra na butu omona mwana oyo azakolela mingi azolela pamba eloko oyo azolelela ezoyebana te parce que mwana moke alobaka te lokola bazwa kobimisa ye lokola bazwa komanipule molimo na ye mwana oyo abanda kose manifeste yango na kolela eza lokola mwana aza maladi te meme ata maladi bona na musuni omona mwana oyo abanda komanifeste mpasi ye azoyoka boye na maladi na nini nakolela pamba. OK omona azolela pamba taka somona seli ba fièvre azala madi moko songolo abana kolela pamba
et moi na ngopo yo basi ba toucher ye o mona butu abandokolela trop moi na ngwa abandokolela trop et ezapa ba signe ya sorcellerie muso mona mwana na azala butu mais ça la zoli ya biloko OK azoli ya munoko eza moko ya ba sorcellerie et moi kosila pe makila moi nazo sila makila pamba asila makila pamba eza pe moko ba signe ya sorcellerie mususu pe o mwana aza ko sala ba epilepsie malade ndeke oui mwana nyonso akwaka bada ndeke azala kindoki OK atana ba mikolo même na ba mikolo nazo bana ba ya bana miketi okay. naza koya okay. ya mikolo pe naza koya okay. donc mwana oyo bomoni aza ko ya epilepsie nani mingi to asala ka epilepsie akwa bada ndeke yaba ke mona pe aza touché OK soka moni mwana azala mobulu exagéré ayo kakate azala mobulu moko eza na overdose mwana pe aza touché et bana msoko mona aza pe éveillé dans le lenge moko exagéré lokola mukolo moko boyi OK yalo bakamba lokola ba mikolo aza pe ayi ko za pe touché OK ozanga nazolanda très bien donc tala ba signe oyo ezolanda bana oyo bazali ko o bazali déjà touché bana sorcellerie et puis bato bakebaka na bana oyo azobisa mama na ye mama tala mutu mama zoka mwana azaka mwana muke aosaka bablague nzoka mwana oyo azomona pela batu do mwana oyo aza touché aza manipulé yebake mwana wana aza na basigne ya sorcellerie Patriarche ebongo bambongo kobunga na kati ya ndako omona mwana muke azoyiba bambongo penza rigolekelo mwana muke ya ba 5 ans ya ba 7 ans azoyiba ta mususu 10,000 francs na yibite patriarche est-ce que on les a basi oui sorcellerie et manifestera pe na biloko mibale moyibi et puis na lokuta OK moyibi na lokuta donc mwana oyo aza na lokuta ya kosangana te et puis na moyibi c'est la sorcellerie mususu na bana mike pasu kolezaka pasi aligabela maite très sale toujours aza très sale soki c'est akoli mwa muke au moins na chambre na ye aza na désordre moko ya kosaka na yango te na ndenge nini kopanza biloko donc aza na désordre ata sa akola ko mwa jeune fille to jeune garçon ana désordre moko tokolukela yango kombo eza moko mpe ya basorcellerie voilà patriarche Vincent Makela tozaka na basigne oyo ya sorcellerie sikoyo ndenge bana mikie balobaka na butu babenga yango na kikongo ndotila soki ndotila mwana moke alali azolobaloba na butu azogangaganga kolobaloba na butu est ce que wana mpenza basigne ya kindotila nde babakeza kindotila wana eza nde bato bazoloba OK mais biso bato toyeba makambo wana eza kindotila te OK eza sorcellerie OK soki mwana azolobaloba na butu na sa pongi il faut babondela mpo na ye OK faut abondela mpo na ye il faut kene pa basali ya nzambo bayebi bamakambo omona bakodetecte eloko eza kati na ye yebake mwana aza ja touché voilà patriarche afa toleka na sorcellerie ya bana mike tokota ya bamikolo opesa basigne nalobi est-ce que baparent oyo azalaka alali na mwana azolobaloba na butu ye para alali atikali kutu koyoka te siko parent oyo ya ndenge wana akoki koyeba ndenge nini kindoki efandi kati na ndako na ye akoyeba ndenge nini parent oyo alalaka de 20h jusqu'à loba la mukaka te ayebaka o mwana osala na butu te sor eza nini ke vrai parent ki olala boye mwana azolobaloba makele wana to bageste mwana azosala alamuka te wana kufaka to nini ou bien ntango bayaka kozwaka mwana wana basalaka mosala nzoto na ye baye bamaîtriser parawana okay. Donc comment dire hypnotiser foulier ouais
lobe ezala ndenge wana soki te ntango mwana osala biloko ya ndenge wana parce que un vrai parent oyo aboti mwana ye moindre escarmouche esemela nzoto ya mwana ya koyeba parce que baparent baveyaka mpo na bana ayeba te ndenge nini ezala pratiquement impossible femme d'angola. Voilà, merci Patriarche Fesa Makela. Nalingi to tsana close awa na basigne ya bana mikie. Nalingi pe ce pona ba mikolo bazolenga. Ko lenga na hotel lande mission et opesa yo délivrance. Babi ni mususu pe na bosa na ekoloba. Soko moni mwana wana azali ko sumba d'une manière exagérée. Pamba. Le roi libata. Yeba à cause a peu touché. Parce que biso to na misala wana tozalaki kopesa bazako pesa biso tant que bana mike ba pesa biso ba ordre wana to sumbaka pamba na bilamba omona yo senga kapote yo pena omona bana ndenge wana ma ayebo loba tout ça banini pona ko sala kaka wana lobaka te tunanga ipani bazotina bino ndenge wana pona nini tunanga malamu te pona nini Patriarche bande ko tinda bino bosala bongo moto no so abana ko sokola bakaka wana ko bana mama na ye na bande ko nyoso tu po ete maboko na ye ekoma maboko ya lisuma ya botutu ya libabe ndenge zo sokola bakaka wana ndenge ba chance no pezolongo na maboko oui oko sala loko moko teke na liboso jamais Patriarche na bakisi mukie makodi ya na ba makwanza ezape basini ezape moka basini ndela bakisi omona zobela pamba to pete na bosanaki yango omona mwana nga sala ba mapalata asala ba makodia moko exagéré bamakia babaki kobela papa mate bamakodia banini bamakwanza na nzoto bamapalata babatu moko pe compliqué voilà donc eza basigne ya sorcellerie. Merci Patriarche tokangi close awa tokota sikona basigne et ya kindoki etalisaka epai ya bamikolo. Patriarche Vincent Makela a vous la parole nayebi ke bazosignale biso mais olobaka ndambo parce que thème oyo eza vaste ozoloba pe bamisusu pe olobi yango te contenu ya temps mais toyebi ke à la prochaine émission okomeka kotalisa biso basigne oyo etikali tolingi oloba quelques signes mpona bamikolo baolanda biso. Signe ya liboso okodetecte ke moto oyo aza na sorcellerie soki ake na toilette abwaka mai te epuis bawumelaka kosakana te so ake ndenge na bakikoso donc babwaka mai te epuis bawumelaka kosakana te parce que beaucoup des esprits ya sorcellerie eopéraka mpe makasi na batoilette eloko mibale omona moto na mpe akozala moi salitaire quoi mal propre exemple moko ya ba signe ya sorcellerie mutu wana musale ko créer ba makambo c'est mère de trouble c'est mère de trouble exemple moko ya ba sorcellerie et azaka na ba langage pe mabe ya azaka na ba langage mabe exemple moko ya basi la sorcellerie to contre ngo makasi na nini oyo na deuxième émission pour la sandeni bato bazala sorcellerie balobaka ato ozolo bane makamalam ya zomo na ngo mabe exemple moko ya basine ya sorcellerie bato balengami ko semer ba division et pas bato bazali yeso kaza wana ka fo bato bakabwana il faut bato ka ba swana il faut ka bato ka ba trouble kota ezape moko ya basigne ya sorcellerie okomona pe c'est la sorcellerie monsieur se manifestaka na batuana okomona ye batuana soki opesi eloko na yo pas zongisa te ezaka problème ay ko def eloko pa na yo pas zongisa ezaka problème ezape moko abato oyo na vie na ye aza na misala mabe mususu ozo comprendre nga nazolanda yo aza kolala bapongi oyo ata era kola mukekoki yazolala kaka eza pe suspect mususu pe soka lali ozola musaye
masani azoyoka tu katakutu aza koyoka ta koyoka te eza moko basine ya kindoki donc eza ebele mpe mpona bamikolo mutu oyo asalaka zongo inene to ya ike abakaka bato te na miso ya bato aki koya mpe awa azosubane mpe wana kofinga babétise naza koya ok aza koya azosuba to azosubane mpe wana ke bana bato wana bazaka mpe bavoye ya misala mabe ok mutu oyo nayebaki ye alobaka kaka mabe balangage ezalaka mabe afingaka bamakambo pambapamba oyo eyikoyoka na matoi ya oyebi na batiktok wana nazomona bavoye du diable ebele mais bato baoyeba te bato bazoyeba na bango te nazomona bavoye du diable ebele bato bazoyeba na bango te bakasi eza caractère na ye orke eza caractère te aza moto ya misala mabe parce que bible elobi ke bato ya misala mabe makambo na bango emonanaka polele okay. Na miso ya bato okay. Bana mpe ya mwinda makambo na bango emonanaka polele okay. ozomona me bato okasaka ke ye aza impoli orke ke impolitesse oyo eza dû ya sorcellerie ye alobaka babétise orke baloba bétise oyo eza dû ya sorcellerie ntango yo ozoyoka ye mon frère ma soeur vile ezala mvute parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La chute aussi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient du diable. Ok. Frère Osalama Keba, flamme d'Angola. Ok. Voilà. Ok, voilà, patriarche Basinale Biso, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Naza clair, hein? Oza clair, na yebi que to sili si angote parce que dans vaste. Et dans la Babylone que belé, oza na Babylone que belé Seigneur de Obimisa. Mais nous sommes limités par le temps. Basinale Biso que R na Biso. C'est là, pardon. Bon, ça sota ata 2 minutes. Okay. Sini mususu ya makasi na bamikolo ya bato oyo bazala sila sorcellerie soki azwi eloko na yo foka ebeba. Il faut kaka ebeba ozomona donc soki azwi yango flamme nango la ato sombe yango lelo opesi ye esali kaka 2-3 jours ekozonga ndenge eyaki te et puis soki azwi eloko na yo mpo azongisa eza problème. ebongo kolangwa eza problème. Molimo kolangwa eza kindoki te. Kolangwa bayi kwa mvute mtu apese molimo ya mela masanga. Ataki ndumba pesa kindoki te. Ndumba ya kindoki bazali bato balangwa pe kindoki bazali mwana ezalaka mfutuma po baki kwa mvute yo bapesa molimo kolangwa bapesa molimo toko na yango na bamakambo wana oza ko devancer ngai. Ok, merci Patrick Vincent Makela sala kaka conclusion ya auto lobby pe opesi ba dédicace pour to clôturer. Conclusion ba lobby soki omoni bamakambo ona lobby awa basinye oyo eza pa na yo to na ndaku na yo to na bakamarade to na bisika ofrekantaka benga na numéro na pesi yo plus 243 81 81 44 131 okozwanga tokosola posenga ba question. Deuxième numéro zali plus 243 89 98 060 21 okozwangai toko solola kindoki ezalaka ko ignore yango te soko za ko ignore yango okozala victime na yango fo zala éveillé po omibikisa na bamakambo oyo napesi mbote mingi epa mon œuvre d'art mwasi na ngai mama Bene Makela nzamba pambola pese bombi molai apesa kimia napesi mbote mingi epa ya mwana nga Esther mabengi le diamant noir nzamba pambo na Angleterre na mbali na ye papa Yves nzamba pambola bango mbote mingi epa mwana na ngai na États-Unis Sylvie Kigalu nzamba pambola ye Moyuma Grâce nzamba pambola yo frère Lievin nzamba leka na kopambola yo na mosungi na yo mama Gigi nzamba Zalabino docteur Jombo Bolibanda mon fils promesse na yo okokisa yango te nzamba leka na kopambola yo docteur napesi pe pa ya Patrick Kamanda na États-Unis bambote mingi papa Jean-Jacques mama Pauline na Canada frère Galilée bambote na bino yango wana
mwana na ngai mosali ya nzambe évangéliste Edith Sungu, mwana Popi mama Nancy, mama Mati apene salaki ngai bien, nzamba pambola yo, papa Anissé na France, Mimito Maduda namba no frère Yav, nzamba pambola yo, frère David na mwasi na yo Sel Yuyu, nzamba pambola bino, Sel Balbin nzamba zana yo, Yanzes Expérience na mwasi na yo mama Brigitte mwasa libala, nzamba pambola yo, mama Brigitte Mpangi nzamba zana bino, Coco Ping Pong Gabe ya nzamba zana yo, grand prêtre Mangobo prêtre wa comédien na mama Fatou nzamba zana bino, na na boseni kotanga yi bino nyonso nzamba zana bino ona tangite nzambe azana bino nyonso tu soki nzamba alingi nde tokutana mbala nsima soko za na makambo kobenga obengi ngai frère Antoine Diabonda mbote na yango wana, Sœur Mariam na Belgique mbote no yango wana, Laetitia Mayala nzambe aleka na kopambola yo, et sans oublier na Hollande Igetimao mwana na nzambe, ma très chère fille, ma fille chérie Nasi Motema nzamba zana yo, Cynthia Amouri, Stéphanie Amouri nzamba zana bino, vraiment kolo apambola bino soki so mission ngite nde tokuteli malasima bolanda toujours émission oyo boko découvrir ba signe à sorcellerie pe boko mix na makambu ebele kola pambolo pasteur flamme d'Angola. Voilà, ok, merci. Je les reçois, Patriarche Vincent Makela, nous sommes vraiment à Pambola Yopo, on dit qui a une invitation, on a vu son émission, on a lelo. Na micro, et là qui a vu nos pasteurs Flamme d'Angola, na caméra, na moni Josué Louis Andapron, na régie, na moni l'homme valable, évangéliste Cédric Makela, l'homme valable, na Pessimbote, na maître Grâce Labila, maître Grâce Labila, maître Julio Consolata, maître Idi Amin Char, maître Daniel Tumba, na Pessimbote, na boss des boss Aaron. Il y a boutique Talo Malamu na Kato 94 P97 boss des boss Aaron. Ngapela baxi mokena pesi bana ngani so fa makela bango tout na tenga kombote bango tout ko bana mwana ngali boso na suka bambote na bango. Ok, merci. On va savoir l'andimone ya Ciel Ouvert TV, boss des boss Aaron. Il y a boutique Talo Malamu na Kato numéro 94 P97 original na original. Na petit mot na le grand patron Yannick Mpoma. Yannick Mpoma Oumela Rex Mobutu, héritier Kassongo Mokonza Bruxelles, père Conde de Paris. En tout cas, bon voyage, bon retour na France, père Conde de Paris. Vraiment, au Sali Moussala Kitoko, Nzambe a assisté yo. Mama Bijou Conde de Paris, na petit mbote na prophète chancelier Lema, Bananion sur les Rochers Sali, Bananion sur la vallée de Bereka, na moni, Mama Bénédicte Makela. On a zali motima ya patriarche Vincent Makela, na petit mbote na Bénédicte Tipatoka, na moni frère Beni Makela, Chris Makela, na moni vraiment Sephora Makela, bande ko bozé belé, na petit mbote na Sephora Makela, et sans oublier Divine Losambo, que Dieu te bénisse. Je salue ma fille chérie que j'aime beaucoup, mon bébé, le bébé Miradi, le bébé de papa Flamme. Je te salue là où tu es. Na pesi mbote kaka na honorable Ale Kouke, restaurant Vincent Kouke. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.